Abonnez-vous à Exemple TV et n'oubliez pas de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, c'est parti. Mais dans l'ingato za maman direct. To kende mbala moko trobi. To vanda ki to solo la ina yo to bete mo ke masolo. Olaka ki ba famille na biso mobimba ba abonné na biso bango nyonso olaka ki bango ke okocha vidéo et kota na chaîne to mona image. Mais jusque là nanu oche vidéo te. Nanu okotisi yango te. Je ne sais pas, et ça c'est pas à voir. Impatience, l'émission et tout et tout. Ouais, excusez-moi parce que l'émission te retient ajusté. Excusez-moi parce que l'émission te retient ajusté. Non, quand c'est bon, aux sambon, aux nini, aux escrocs, les bons abattus pour le non. Je veux dire une chose. Je n'ai jamais été un escroc. Quand tu as eu et effectivement, je suis parfait dans la mais dans ma matière de matière à réputation. Au moins, babiso déjà bato ba homme média to bato to la télévision, ba réputation même chose déjà la sali même si sur les ala bongo te. Donc c'est un peu ça. Donc bon on a la zorana ils ont bongo te que ba pesa ngo obligé ngaki bongo to pesu ça pour na 3 émissions non. Parce que ceux ils ont bongo on fait pour na 3 émissions sur une ça allait peut-être au-delà et surtout bah j'avais émission bon peut-être $400 $300 par exemple. Mais on les a dit que bah faire déplacer un transport na yo au foot une équipe technique de tout temps pour la tu vois c'est bon on était obligation et tout et la dame petite sœur petite sœur il y a Martin Bokoto Waza Mobali il y a presque petite sœur na yo a benga na téléphone Titi Bokoto wana et a autant ko benga abenga kiyo oui bon d'accord il y a un problème tellement s'excuser et tout d'accord pas de problème et on y a payé pas à l'ibota paye famille et pas que ah bon d'accord émission pas publier tes annonces non plus parce que déjà tous les cas qui place tous les gars qui nate ba kolekisa mwana bangole moi c'est mon boulot moi bongo bon na concert ba ta vai na ye abike not kaka na vanda alors presque nga na komela ye presque a conscience na komela presque déjà na ba Facebook na ye na sina ebise mobali oyo ozolinga wana aza homme marié aza na bana na ye tika ko détruire foyer muninga ndenga moko tata na décider boye soko babana ya ba excuse car belé non limbisanga elo et ça bon peut-être ça kanda na ben compréhension peut-être on se comprendre quitter au moni souci na biso za car que émission ça a balancé avant bah Martin Makindero ça la même attendre bah ça qui coutumier wana fallait même pas côté za la bongo et tout pour belle famille pour famille plus que ba mon a déjà émission pour pas éviter ba boya libale et tout mais bon quand même émission ça a balancé te yango ezaki kanda peut-être a dépassé moi bah hein bah langage et tout vraiment veuillez m'excuser on a fini la benga ça pour la tête que dans la guerre na makasanga ezalaki noto ete bato ya nani kiska to camarade ya fdi eza problème nyinshi donc na kofinga ete ata na ndoto te parce que nana eto yebani te ngana to mfete donc na kofinga ndeni parce que nana lobiki na fingi te parole na ngaki dressé peut-être ezalaki indirectement pour la prise d'affaire te pas peut-être eloko nengana loba mwana papa naza problème ebilo te message elekaki nyonso etikali eleka eba bana te eza so problème na biso te tainga biloko c'est ça papa babino to laver car ne baba le linge sale et c'est laver en famille biso souci na biso ne boyoki na audio wana ninga lobby donc on a excusé ye de mère p a excusé ye ozomona parce qu'il y a des personnes qui vont ba proposer qui ba kanda kaka habillé na papa mama za mona ba kanda na ngate et tout parce que nga déjà au départ nga na kokota pena na makambo te parce que mu ebandeli na suka ya suka na ebité parce que je fais partie il y a aucune de deux familles
je pourrais dire, je dirais, ezaki guerre te, ezaki ki bombanda te, ezaki likambo ya libala. Po ezaki bino famille na bino bokoma pe kuna na famille wana pe bakoma pe na famille na bino. Ozomona. Alors, le mieux à faire était que famille a presque vu que belle famille a reçu et yate. Banga balamba biloko na nyonso balamba ete. Banga ba recevoir ce qu'on a habité. Martha yaki na banane. O ba pesa qui dote. Le mieux à faire ezanine na divorcer, soit mutu na mutu azala. Et non pas batu mususu ba kufa ebele ka ezaki atofani ka pona bana. Ofani pona bana mais yo o kufa na kati. Malgré divorce les arabiens na Bible ba pekisa yango pour battre ba souffrir makasi eza bana mais à un certain moment pour que makamongo komate yango faut luka boire arranger makamuso yemba moko na couple na bino. Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a ça périque boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Babi vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Ya un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque. Bonjour, bonsoir partout dans le monde, très chers internautes. Merci Nabino Nyonso Balandi ya chaîne Oyo préférée. Exemple TV balbi chaîne Oyo et pesa bino makambu ya bien. Merci na ba abonné nyonso toloba na bino ke bino boza lisusu ba abonné te tokoma famille. Vraiment ndenge bozo bakisa lisusu famille ezo sala biso bien. Quant à moi votre humble serviteur Orly Kanza, Mister Lovalova, autrement dit Mobutu Tonton Kan. Donc na lisusu lelo poto solo la na bino to beta ma solo to solo la sirba actualité Oyo ezo leka vraiment na mokili biso to pesa bino ka ba information ya solo. Donc ça information Brumo na bisoté mais ce information est ça tokoya poto pesa bino information. Merci à tout le monde obo continuer à s'abonner. Merci à tous nos fidèles obo Zakawana. Donc je dis encore merci na batu obazo soutenir ngai Orly Kanza na moni bongo Guy Moke donc Mikondo mon cher merci na moni susu Mama Zoé Kumba donc merci nayo na moni susu Glashukate donc na Canada merci nayo. Merci à Maman Noëlla Bibonda donc na Katia Canada wana ya papa Lucien et ya le merci nayo et merci à Fallon Mama Gucci donc merci nayo merci encore à Zoé Kumba ya ba Zoé. Et pour l'information aujourd'hui na sur tozalika sur le même canapé tovandaki to sololaki to betaki masolo na invité nanga na zana lelo le cordon Barezi Baza donc monsieur le journaliste tozana e awa poto solola to betana no masolo mwa muke tozongeli bino lisusu na kolinga ozala vraiment égoïste te ko vandanga mote na lobaka nga moko na solana invité na ngai aji bilili merci na yo na simawana soko za d'accord na ngai fongolelanga pona yamba invité na ngai Barezi Baza cordon bonjour. Bonjour Orly, bonjour na abonné tout. Bazarou abonné tout c'était baroma libo taper famille. Exemple télévision donc bon pesa biso confiance, il y a tout ça rabino toujours musala ya kitoko.
merci na yo, merci na famille Pelibota. Exemple de télévision, vous continuez à s'abonner, vous likez la vidéo, vous commentez, vous ignorez la publicité, à télé qui est belé, bisote mutocha rango ezara yemro YouTube, alors faut qu'on ignore rango te, pour se ignorer te. Ils ont le consommer le biso micro, ils ont le consommer le biso caméra, ils ont le consommer le biso LED, pour tout ça il a bien toujours musala ma lamu. Alors merci. Na Yannick Chamba Godson Boss Mboka anniversaire on est acquis le 20 décembre. Patron Bogos. Il n'y a pas deux que lui. Araye Mongolinique à son genre. Excusez-moi. Et puis Malik Arafat. Yahweh Mabanza et la man et la masse. Si je suis bien, si je suis en billet en jaune, c'est Yahweh Mabanza. Dans mes colonies, on a combien encore Medine Yahweh Mabanza. Donc Bilambatu, on a Rolata, c'est Yahweh Mabanza, donc merci pour lui. C'est un ami et frère. Et puis Gilles Monamputu, il y a Geto Kamazi, mon papouche, mon papa. Donc mon perso, mon moutou, donc on a habité. Master la harmonion, donc. Naza yo, ba question ya Orly, ba réponse yanga. Merci ba question yangai, ba réponse ya yo, ba rezi baza. Mais par rapport ya makambu nyonso tout monde qui to vanda ki na yo awa to solo la ki sur base ya makambu ya Priska. Mais on linga to za maman direct. To kende mbala moko drobi. To vanda ki to solo la ki na yo to bete mo muke masolo. Olaka ki ba famille na biso mobimba ba abonné na biso bango nyonso olaka ki bango ke okocha vidéo et kota na chaîne to banto mona image. Mais jusque là nanu oche vidéo te nanu okotisi yango te je ne sais pas eza sur base à quoi. Ben avant tout ba famille nanga o baza ba abonné nanga ba famille na biso libota ba excusez nga premièrement bato peut-être banda kozela avec impatience l'émission et tout ba excusez nga parce que émission to chango juste pour émission pas apparemment déjà dans ma campagne ça déjà ya mabe ba mabe pe comme ka ebele émission pour moi na et ça sous na machine na ebite ndeni elongwaki et tout donc il y a sali que moi to diffuser sur émission exact et Dieu est bon bato muso bandolo ba non kasi c'est bon ozongisa mbongo soki ndeni ni aux escrocs liembonga bato boye non je veux dire une chose je n'ai jamais été un escroc. Effectivement, nana parfait nana ba mabe na ngebele mais na ba matière pena ba mbongo to ba matière à réputation. Omona ba biso déjà bato ba homme média to ba to la télévision ba réputation na biso déjà zala sali même si sur zala bongo te. Alors moi ndamba réputation au tout cas nango faudrait to sauvegarder nango faudrait garder en haut. Moi, personnalité, et moi j'aime le respect, je respecte les gens, j'aime qu'on me respecte aussi. Donc c'est un peu ça. Donc, bon, on a la zorana, ils ont bon, tu sais obligé à que bon, on te paye sur pour notre droit et émission non. Parce que ceux ils ont bon, ils refont pour notre droit et émission, ça allait peut-être au-delà et surtout bah j'ai émission bon peut-être en $400, $300 par exemple. Mais on les a dit que bah faire déplacer à transport na yo au foot en équipe technique de tout et tout tu vois c'est bon obligation et tout et la dame petite sœur petite sœur il y a Martin Bokoto waza mobile il y a Priska petite sœur na yo abenga nga na téléphone Titi Bokoto wana et auta ko benganga abenga ki yo oui tellement abenga nga liboso abenga atalaki émission na salaki aibsinga ya singi ba excuse car belé non limbisanga elo ça bon peut-être ça kanda na ben compréhension peut-être tout se comprendre quitter au moni souci na biso zalaki car que émission ça a balancé avant ba Martin ba kende la même attendre ba ça qui coutumier wana fallait même pas côté zalata bongo et tout pour belle famille pour famille presque ba mona déjà émission pour ba éviter ba boya libale et tout. Mais bon, quand même, chose à balancer, il y a un qui quand peut-être a dépassé moi langage et tout, vraiment veuillez m'excuser, naza chrétienne boye biso lit na biso que
libala esalama te soki eke baotikala na bango kobalana na nsima susu na mitu makasi mpe ndenge nini soki ndenge nini wana etali biso wana te eza famille moto ezoloba bazoloba ke non bango baza mposa na bango so babalana na bango bon wana alobi kaka so bakosala so mpe bakosala kaka kiteti soki ndenge nini basala me biso lite na biso ezalaki kaka ke libala esalama te mpo na baraison oyo topesaki ke ya na biso abala atiki mwasi na bana biloko moko abongo etu bon bon d'accord eza problème te tellement on s'excuse et tout d'accord pas de problème et nga na oya pe pa ya libota pe famille et pas bisinga que bon d'accord émission pas to publier tes angos sur l'emploi parce que déjà to les kaki place to les kaki au mona bon d'accord pas de problème d'ailleurs début mais pas na oboé c'est bon ça tombe bien mais vu que nga OK ne pena ka comme na preuve on dirait un enregistrement et appel attendez. Et à Benanga, c'était un certain dimanche. Nazaki, on dirait un anniversaire à Maman Losso. Mais tellement Zaki m'a kellé dans mon dos sur la Liban, dans la musique. On a bien mis à deux voice. Merci beaucoup, maman. Bien. Tama to kana bien te makelele ayaki suko relancer nga. Je crois na moi. D'accord, maman. Merci beaucoup, maman Titi. Ok. D'accord, wana totolanda message ba voice ya ndeko ya Martin yimta bengaki yo akomelaki yo siko ndenge basengi yo pardon tango yo basengi yo pardon koyoka message na ye en soi même réaction na yo. Bah la vérité reste la vérité hein. Parce que bato bata abiso bangaka koyo condamner no bato en premier parce que biso to gardera moi silence enfin non kaka otala kaka loko otala te omona. Et voilà. Bah s'excuser pour na propos na bango ba dépasser qui et tout. Ozomona. Nga na so na raison na likam na garder yango kaka. Restez calme. Na silence nanga nde epesa nga raison. Je pourrais pas passer soit dans le baté aller tomber dans ça mon ba clash boy. Parce que moi peu importe ateza ki na bon taxi mais nde ba banda ko loba et tout. Zongi sakaka il fallait boy. J'étais prêt. Il y a aucun zongi ça. J'étais prêt parce que ça me manquait pas. Mais à bon moment babenga babino to laver car ne baba le linge sale et c'est laver en famille.
biso susu na biso nde boyoki na audio wana ndenge alobi donc na excuse ye demain pe a excuse ye ozomona parce que a dépassaki ngo ba propos ezaki bakanda kaka abiye na papa mama baza mona bakanda na ngate et tout parce que nga déjà au départ nga na kokota pena na makambo ngote parce que mu ebandeli na suka ya suka na ebité parce que j'ai fait partie il y a aucune de deux familles. Je pourrais dire presque que c'est ma soeur na ndenge ke tokutana na nga naza journaliste et na saka chronique culturelle na zakana ba comédien de fois ba musicien aussi. Tu vois peut-être famille na biso se créer na bongo famille moko to robengota artistique par exemple. Mais na ba famille biologique boye j'en fais partie na aucune de deux familles. Au moins na côté nga na yaki saka musala le temps que journaliste dans l'église au milieu du village. Bah je me suis dit l'église au milieu du village il faudrait balancer et tout. Mais je vais vous dire une chose. La télévision, même la télévision en clair. Ils ont un élément ils sont tellement grave. Bah quoi y a dans bonne régie, bataille babi ah et loko ah les quatre. Oh ils ont la rate. Parce que bino bah tout le monde va commentaire, bah le baba n'importe quoi, bah comme bah n'importe quoi. Zongi ça mais so babengo escroc muyibi. Na yo iba banda na bino. N'est-ce pas bino? Oui, je pourrais balancer ou pas balancer. Tout ça dépendait caca de moi. Je n'étais pas obligé. Les équipes contrat au signer que fallait que ça la sur respecter contrat au na justice. Non, moi ça on a bakanda ba mangunga ma moto et tout malango et lambate. Justice. Oh, mais bah ça on peut prendre ba tout. Mais les gens on ba grimace hein, mangunga ma moto et tout. Mais en vrai, il y a un problème, il fallait que non. Et dans le moment où je peux dire RTNC, chaîne nationale, je suis ah oui, les quartiers. Et dans le moment où je peux dire que je parler du peuple, oui, peut-être pour bon, cette image, peut-être il y a président par exemple de la République, et l'autre rôle répond quoi dernière image naï. Balance à sauter pourquoi montage des alarmes? Pourquoi tout ça a des missions en différé? Pour une pose erreur moi ils ont montage de bité kata koto kata malobo kata boyzong sa boy. Ozomona parce que les lots sont une belle famille on est balobi so peut-être ba ko arranger na presque et que ba accepter ka presque ndeko na bango convaincre ka bango que afoye ka ba la presque. Coup de chapeau, bravo. Et babatu nyonso ba loba na ba fanatique na batu na banani na ba biso nyonso tu parce na biso za nini et c'est on a biso ezalaka peut-être que presque à Bali yango wana parce na biso penge ezalaka peut-être tout le monde a peut-être mabe après que za te que à Bali libala mo boye pris quelque temps soit mabe mo yeli presque na nenga faux ngesa biso ka passer à mutabali ka kalaté les cordons ozo naeba te so ozo reconnaître en moment que sur base ya émission oyo to salaki to lobelaki et créer on te créer ba émission ebelé pas ba na ba chaîne mususu et pas bande comme mususu ba journaliste naeba te so reconnaître ben en fait c'est actualité ça likambo et bimi boy alors tout le monde bazan droit ya ça ya ba analyse mutula mutape sa idée nae après sa contribution nae pour preuve ezana bato ba rota la biso ba benga biso ba pesa ba contribution na bango ya que genre conseil ba condamner ou ba condamner mutula mutazana vie na ya zo pesa wa condamner presque à condamner wa condamner mobile à condamner wa condamner famille à condamner et biso to zarawana so likambo bimi boy ba analyse bandi ba ko analyser jusqu'à ce que vango pe oleka et tout tourner pe na autre chose. Remona mais la minute que presque à Kanoship il faut azalaka forte. Même lorsque moi j'avais regardé d'autres vidéos il y a libala presque bon on sentir ba langage mususu oyo banda ko bima na famille presque on dirait déjà ba yeba ki que baza pendant en bon terme était na belle famille. Côté on a des babete pe mabe. Au moins côté on a vraiment ba juste qui ba réfléchir ça qui mabe na point wana. Tout sauf ça. Omoni beaucoup ça là eza bitumba te ya libala ya bitumba te eza guerre te eza ki bombanda te mais eza libala o eza que
bana oyo presque ngaka bota na Martin baobenga kuna ba mama leki baobenga kota papa batata mwasi na bakoko kuna pe baobenga mama leki na bakoko ba mama kulutu ozomona mais tant que na ba dire na ba bande ko ba bablo mo au contraire c'est que ba yebaki déjà que pour ba baki mobile ya lingi j'ai suivi une vidéo il passe à presque je crois à Oloba. J'aimerais aussi tout bêtement seulement moquer par rapport à une vidéo on a place où il passe à bande koloba est-ce que moi si soka Oloba bongo et pas bande ti babokilo bande ko neko zappé malam Ben en fait et ça malam tu on a condamné en fait nazo ngana za pena impartial là église au milieu du village au boluka ki nyango penza non to me camper ce ko analyser ce qu'on a ndenge nanga ba fait de to moni et ça je dirais ezaki guerre ezaki ki bombanda te ezaki likambo libala ou eza que bino famille na bino boko mape kuna na famille wana pe bako mape na famille na bino ozomona alors le mieux à faire était que famille a pris qu'à vu que bye que belle famille monsieur yate banga balamba biloko na nyonso balamba ete banga ba recevoir ce qu'on habité Martha yaki na banani o ba pesa ki soki dote soki prédote soki nene je ne sais pas ayaki na ba master na e to ba papa leki to ba papa kulutu parce que déjà na ba dire ya bande ko apriska et là qui ça que ba yebaki po abike mobile déjà lingi moi si yo papa o yaka lokwa ntaba bazo benda o boy non aboy baki bongo ye mon père la fia le biki abala ngana bala ndeko na pe foye pa bala et tout est-ce que il y a bala ki bazaki na ba matata bon belle famille linga qui était à mikotse na makasi on doit réfléchir comme les Africains comme les Bantous vous comprenez quand on est Bantou on ne doit pas faire des choses comme les occidentaux on a poto kutu moi c'est un bala na belle famille za raté bon ça kani non c'est toi mindele ta. Et puis nous avons battu poto, battu mon camarade on a besoin de battre qui ne va pas faire na poto, mais bah battu poto tu que nous avons battu poto non, bah bah monsieur d'origine congolaise ou à nationalité congolaise, mais résident peut-être en Europe, résident au Canada, résident aux États-Unis, donc sûrement famille va presque baïbaï qui est basée à mon intensité na belle famille. Mais bon dimanche quand même bolamba bon dimanche quand même bosa bablo kwana o babo kilo boy bolamba bablo kwana belé pour banane balia peut-être bango bazwa ki conviction ya mobali ya convaincre ki bango peu importe ata mobali a convaincre bon mobali on bota mana nzete na tunikara li passe à presque à l'acception alliance à bala. Est-ce que mobile est ko balaye abala ke yemoko toi tu as batata moi cité l'autre moi ce que j'ai compris na belle famille à Priska bango selon bango au moni atolinga na tozana na ba moi batamo ya ki copinage vous comprendre mais tout ça ba copain copine il faut tout ça de sorte que à ta grande sœur nanga ton grand frère nanga aïe bata quand même moi son abimanae deux ans na famille va tout yo moi son anani boyo l'acception moi son noté yo la exception ba noté ba yebi ata ba parents peut-être il y a niveau likolo tokolo ba neni on est jeune to lingani nanu mais ya beaucoup on mona ba parents et comme il y a beaucoup bena na niveau que et comme un très sérieux photo fanda ba pesa ba facture et tout mais na ninga ki likango ka boezara peut-être mais ba cousin no ba yebi ki abimana na garçon oyo ba cousine no ba yebi ki obimana na fille oyo siko selon belle famille presque ba bi bango presque on dirait qu'il y a mutu mokoti c'est long bango ba yebani atana mutu mais ngaya na solana presque bien bando so kende mingi pas ce mec na moko leke ba Martin mo boy na mona kepe jour na kenda kuna o mona donc attends wana to rencontre o ezalara entre une des belle sœur na biso peut-être matanga mo boy to mona on peut mobala na poto mo sa na kin mais matanga ya famille moi si faut zala fête ya famille faut zala ba moi si ya kingani o ya poto ba représenter pe ba ndeko moni o noko na biso noko fololo o noko na biso noko makiadi
o tata mwasi na biso ya tata mwasi pambu o tata mwasi na biso felani ozomona bozoyebana quand même basemeki mpe bakendaka mpe na famille ya mwasi baomona mpe ata oyo grande sœur na nga oyo mwa boyebana bango babilo mwa bongo nde osala ke jour boroya osala makambo ya libala bosentir ke les deux familles bozala ko bapaya te parce que bokoma déjà famille moko ozomona donc attente wana nde ondire ezalaki te et puis sûrement peut-être mobali vu que bando lingaka mwasi na yebaki ke bango déjà ondire bandeka kotelemela libala yango bano mwaka net kaka ke ata basali effort nde nini baozala na bango kaka bien te parce que c'est une relation qui date depuis 2018 nde baproblème wana ebanda 2 ans eza na bolingo eza mokie non eza ebele eza mpe mokie te eza mpe ebele te mais eza kaka bane bato mosusu mpe bakutana mpo bokutani mpe kaka omona 3 mois 4 mois mpe bobalani mosusu mpe bakosa ba 5 ans 6 ans bobalani e dépendre kaka nde nzambe akokumbela bino mais dans cette affaire bavictime baza na bango kaka ebele moto aza kaka mabe makasi selon baanalyse na nga eza kaka mobali ntango lobi likambo wana na se rappele lelo moko c'était juste ici natunaki yo cordon nabi cordon mobali balobaki basala divorce oyebisinga wi basala baa na lettre ya divorce basala est ce que likambo ya lettre ya divorce wana oyo aya kolakisa mwasi ezalaki ya solo to eza ya solo parce que j'ai eu trop des appels oyo naza na moko a mosusu na oyokisa mpo toyoka nyonso wana te mais ke moto akonfirme ke basala divorce te nayebi te là moi je ne sais pas ben je ne sais pas hein. Appel les ailes fanatiques parce que nga na ti témoin na libala na bango ya commune olobi biso tozalaki batémoin voisine ya ye Martin naza voisine na ye yango wana nazoloba ke mibali na biso ya poto babimaka mpona kokende kokosa basi oyo baza mosika na basi na bango omoni bondima maloba ya papa bokilo azoloba tokondima oyo baso bazokoloba oke ya divorce te aza marie papa ya bana misato adivorce te yango naka nde nalingaki koyebisa ya dabi oyo nazaki numero na oyo azalaki kosala émission nakanisaki na kozwa ye directement omoni eza malamu mingi te eloko oyo lingi basala ote kosala mpe moninga te puiske atika libala ya bato aluka mobali na ye mosusu aza trop jeune biso bamama ya Hollande awa tovandaka na marse esika moko toyebi couple wana ndenge ezali yangwana kaka nde nalingaki kaka na bakisa aza divorce te aboya mwasi na ye te alingaka te parce ngai oyo nazobenga yo ngai te nazala victime ya wana meloko alingaki kaka na complete parce que moto ya mosika akoloba nepote kwa oyoki na information te kopesa nano yini te bino koza kointerprete yango nde moto mpasi mwana mwasi wana nasi recomprendre cordon eza molai mais recomprendre oyoki mwa moke nayebi te siko selon yo moto apesa biso vérité na likambo oyo nyonso ezaka Martin parce que nga jour nakendaka kuna mpona sola na bango parce que biso ngabi est ce que ngai na mwa moke soki nayebi ke mobali ya bato aza marie na oaccepte te kenda ndima tokenda ye na baleta tosala bamakambo nyonso ngana na bapapie ya divorce eza na valise na nga soki toyebi te bapapie ya divorce yango eza baflastifie kosalisa to ya solo donc moto akopesa biso vraie version na likambo oyo to moto akoboma moto oyo ezaka ye mo Martin omona moto akoboma moto oyo akende koluka soit famille na ye pa boma moto ayebisa bango vérité parce que déjà orli nga nakolakisa mwasi moko boye na biso orli oyo mwasi na nga ngamu na ye na bieti ngamu na osalake mpo bino bondima ye bokomisa eloko ya famille na bino mpo boyoki mwasi ya cordon na biso ye yo etu mais so nga na mwasi wana esimbi te na bi oyo lisusu te nayeli bino oyo
boza pe kana lolenge ka nde boyamba ki wana nde boyamba oyo soki na pesi bino raison na ngai tala mwa solo ngutaza boye boye ya solo bonzimi bino boza pe kana droit ka ya konzima o nga na oyela bino po ngamu nazo vivre na kati ya ndaku na basi yango o ngamu nazo zwa ozomona so na se sentir heureux lisusu te na bolingo na nga to na ndaku na nga na monke na komi ko souffrir le mieux à faire ezanini na divorcer soit mutu na mutu azala et non po batu mususu bakufa ebele ka ezaki atofandi kaka mpo na bana ofandi mpo na bana mais yo okufa na kati malgré divorce ezalaka bien te na bible bapekisa yango mpo bato basouffraka makasi eza bana mais à un certain moment pour que makambo yango ekoma te yango foko olukaka bo arrangeaka makambo so oyembaka moko na couple na bino mpo ekoma so makambo ekomi trop ekomi de trop je te dis à un moment mon appel on a lâché prise trop c'est trop na okufa na tika ozomona na roki okufa donc muto fa aider biso na likambo oyo makasi ezaka yemo mobali soki eke babongisa te to bakabwana te effectivement na mwasi na poto azonga poto akende soki bakabwana ya solo ayebisa pe famille na ye parce que déjà mwasi wana bakutanaka na Martin na poto akende ayebisa famille na ye raison oyo aboyeli belita wana na poto mama bana na ye et puis basala divorce légalement a convaincre bango ayebisa bango ke nga nalingi so mwasi wana te donc mwasi oyo nga namoni ke na ofanda na ye oyo na kodivorce te na mabe na malamu eza priska donc bino boza censé kaka bondima bopesanga bénédiction na bino mpo naza mwana na bino nde nalakisaki bino belita nde nalakisi bino priska ozomona selon mobali ndenge explike yanga abi bango selon bango baomona kaka ke so ya bali priska omema priska na poto akobongisa famille ya priska bilomo ya bongo tandis kutu belita wango mpe baokotela bamonana pe te ye na belita bakutana kaka na poto babalana kaka na poto famille ayebisa bango kaka nakutana mwasi tozobalana boyeboye bino bosalaka na ndenge akini ndenge ezalaka epa famille ya belita na lingwala ozomona donc kande alakisa bango belita kande paroka olakisa bango priska nga kutu na koanalyse nga bi pourquoi pas Martin alingaki ata faire voyager ata priska amikomelaka na poto alebaki osala to mpona bato mosusu mpe keno na poto mpe otindi mbongo libala après peut-être ngeli sala ngo tata ampleur ya makasi boye te nde ezwi ampleur mais sikoyo totali mpe kokende poto yango mpe ya direct bavisa yango mpe ndenge ekoma peut-être kokute mpe ba 7000 bambongo ebele bon na mbongo mpe ayo obalela na bakomema momo direct eza ngo mpe kaka baprepre na ye moko bapri yango mpo libala kutu ezala na plus de dépense koleka ku peut-être kofaire voyager se bongo mais peut-être nde bavisa yango mpe nde koma pasi et tout na bamboka yango peut-être kokatakata peut-être presque pa amonaki risque et tout mais peut-être voie ya kobalana so bobalani baki okotisa mikanda na bamairie mwasi ayaka na mwa rapidité mpo azorejoindre mobali na ye moni peut-être baanalyse ndenge nasali mpo bakokenda na mo mpe kobalana te puisque akende poto abaki kosalela makambo nyonso kuna mais peut-être batali voie oyo ya facile mpe foka tobalana tosala ta civile alors ke na mairie na biki yanga na balai na kini mwasi na ngai fo aya boye baopesa yemba moko mokanda facile so mobali azala na mokanda donc mobali nde aide biso presque abimine kaka victime parce que omoi biso mibali ya tolingaka basi surtout so mwasi olingo te oluka osaba effort nyonso kaka mpo mwasi wana alingo so oyo olingi ye okobanda oluka otalisa ye baavantage badésavantage olakisa tala boye oconvaincre ye kaka olie na morale le corbeau et le renard ti oluka ozwa kaka fromage et puis mwasi mpe azalaka ne être moko mpe boye faible super monka mobali aza romantique bamaloba olobelanga na cd bokona ne mwasi te mwasi mpe akozala parce que tout le monde aza na part na ye ya responsabilité dans cette affaire mais ya mwasi pene eza amona mwa mpasi na mwa mawa omona la pauvre innocente abattu
peut-être père ayoka ke mobali aza marié azoboya na ye tout et tout mobali te azosaka insistance wana imagination na nga nalobi te ke o presque moto alobelanga non natikala nga oza no marié o te tu vois toboyana déjà boye onourrir ye kana baespoir onourrir ye kana baespoir ceque oyebisanga Cordon, avec toutes ces humiliations, ndenge otoloba na makambo nyonso ekomeli ndeko na biso. Après makambo nyonso koleka po tebi ke makambo ya libala eleka ezaki annulé. Makambo libala eleka ki ezaki annulé. Après makambo nyonso koleka ozwi de temps ya kosolola na ye po liboso ezaki so batindelo ba voice o batindelaki ya ko menacer ko kotsa image banda ko yokisa ye. Mais o pe basengaki ya excuse ozwi temps ya koyokisa yango to ozwi temps ya kosolola na ye déjà. Jusque là non te na bengi Priska non te na solo na ye. Mais je vais l'appeler pour Baba qui paraît ça qui crise mais bon on a évité Baba bien qui n'est bien et tout ben humiliation ils ont un peu m'embêter même bas français baloba il y a un adage qui dit reculer pour mieux sauter zomona au rose anzimo ça peut être humilié pour un bonheur qui t'attend après orli ceux qui tout le monde a vu na biso avo bimo fongoli télévision to fongola rotali makambo yelo na journée mais belé bakufa te mais belé basala erreur te mais belé basala accident te soki balakisaka mutu moi ça vit na oyeyo mais peut-être moi si on a naza na ye sikoyo actuellement akomonaka ngana kotolekisa biso temps ane mobali avi na nga te soki mpe balakisaka mwasi mobali avi na oyeyo oyo tolekisa biso temps nazalaka mobali avi na nga oya na 2023 tobala na mbala moko mais tellement nzambe a mystérieux nzambe aka nzambe ngaka azaka nzambe donc ajouaka na babilo moko boye donc nzambe aza artiste nga nde nalobaka asaka bascénario ye moko acréé baacteur baactrice principale na ye omona et par après ti ayo zongisoka na likambo peut-être na destin na yo destiné na yo si c'est fait c'est ok ça la que Martin aza mufinu kwa nzungu Priska au finikai mais so eza Martin aza Priska aza nzungu munene mufinu kwa Martin aza muke edinda mufinu kwa muke ekodinda vu le commentaire des gens na si rezo ki tantanga pe ba commentaire ne biso no tanga ba commentaire ya bato belé il y a trop de minimisation bazo minimiser mobile ya Priska kabongi na été ya za star aza kitoko boye boye est-ce que par rapport na yo étant que mobile et Zaka a obligé que non mobile faut ça solo lenge nini yango wana po abala mwasi le goût et les couleurs ne se discutent pas déjà mobile peut rose azape kitoko makasi peut-être zano ka bien mais zape dans moi poche pour ne te aurait pas basi bon dans lia kitoko mobile et puis et loko Priska yemoka ayoka peut-être pas Martin biso to yoka ngote ope Martin yoka pas Priska biso pe to yebite alors mamba bolingo yambo mona mo sa kitoko balingi mobile mabebo epoani ya peut-être un point morobo oya kitoko na yangwana pe kitoko mutu et dépendant na mutu azolinga nda moneke opena astre de lumière chef d'œuvre de beauté opena la plus belle de femmes du monde ma soi ebi kazane la plus belle té mais pour na aza la plus belle du monde de toutes les femmes pour na aza l'homme le plus charmant le plus beau du monde yé parce que c'est comme que obimisa ba na ba couple total la base na mibali ba couple to bolinga na ndeni elongi mabebo ndeni me bafanda babota pe bana po balinga na kaka peut-être bagwa presque za kolinga mibali ya mikuse mwa mwindo muna mutana ba préférence na ye mutu muso nganga fo mwasi aza mbinga aza mipende minene mipende bibelu eloba ya baluba surtout pe presque pas za na ngope na bibelu ya bana baluba pe no sentir presque ça lokolo aza mupende apelongi kitoko très belle et très douce et puis afia bolingo alinga bolingo omona peut-être bagwa Martin za ibongo ataka auta ina tefa ko kitabi mwana mipende fona bala ngoka mbango ikota na ndako po jo musupa ko yo kasi presque naza ba jo musupa chakeli toite
herbe Martin badolinga ba chomso ba chel toite. Peut-être après presque ba non ko rejeter ba misu soana. Peut-être ba ta mi ba la vie na ye. On ne sait jamais. Pour na Martin pour bolingo yaki koto makasi. Maintenant makambo bo est-ce qu'on fait servir des leçons à analyser. Famille na so ba retirer ta oh to retirer malédiction to nzimi yo. Même okili émission tika na YouTube. Les mondes. Pour avant, na kamuna so solution mona na kaka. Problème en so dans grandeur en une solution mona na kaka. Baluka ko luka na nu baluka ba arranger l'amiable sans protéger la télévision. Là c'est peut-être salir peut-être aussi Priska na famille et tout. Si bon mon abino pendeni oh famille bobo yaki boni bini sous. Ce que l'on y a convaincre bino pour bon dimali sous Priska en soit disant bino mona ki mabe soit disant boy. Donc c'est tellement compliqué cette affaire. Nzambe ka asunga. Soki Martin, je répète, Adam Mobali a presque on Nzamba ponela. Bah au finir par balana famille. Bah aux alaka toujours d'accord. Bah tout le beau malédiction. Y a pas parents Nzamba le ki boy oui to boyte. Dieu existe. Mon Nzamba na ki bon Nzamba na ye. La Bible a le dit, enfant, honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps sur la terre. Vous comprenez, obéir à tes parents, obéissez à tes parents et tout. Maintenant, batala gabi, pour mes parents, batala le roi Nzamba c'est. Pour y avoir Nzamba suprême. Pour soit tirer que mes parents na biso, batala le roi Nzamba na biso assez. Pour ba on le bara et toucher biso et simba biso boy boy. Na biso et belé ngezala. Yo pira bikite ope kuna na laquelle yo na laquelle yo mais nzambe sikoyo na kibonzambe na bi malédiction sans cause ni les sans effet pour yé azanzambe yo mtapesi pouvoir et pas ba parents na donc ce genre de malédiction muso ba rolobelo pesa na coste et tenir yote mais ce cause mon ezali dans ce cas faudra les réparer ngana beza ba couple muso ba balana ba parents ba rande ba ndoki ba nda kote mena ba ndenge mo ba malédiction. Les gars, quand ba prière, à bala pe ba fanda heureux. Ba bota pe bana, pour nzamba bon, moi non ça n'est innocent. Nzamba ce qu'on parle ba gata mutu nga nga protéger. Vous voyez? Wana ce qu'on a malédiction sans cause nzamba ya telemaka abundi. Mais avec cause wana de komara, il faudrait d'abord arranger. Vous mona obongisi na bandeko na famille aloyo obongisa na nzambe komona nzela na osko ekoma pole. Merci Cordon nzela na ekoma pole lelo papa ba bengio famille bengio bo sololi na ye bango mais to mona ki tango kendaki okenda sala mon émission sala mon émission pour baloba makamnya so bango bazana besoin loba malgré to kotisa ki ngote mais lelo basengi pardon ba yaki na nzela ya media pour no loba mabe est-ce que pardon na bangwana o basengi to babike to écarter makamnya to épargner makamnya so bakoya na ngoli susu na nzela media est-ce que ekoza na moyemo okoluka bango lisupo o sola bango po batebele balandaki batebele batalaki bon pardon na pe basengi nde on dirait basengi ba presque apparemment bango bazaka catégorie ndenge baboyaki libala pardon na nde basengi nga po banga basali nga omoni pardon na nde basengi nga. Donc, na mona ngate ils ont importance sur bayo le on a TV pour déjà basenga pardon nga zoro comme preuve na ya ko ça donc attention na émission te bo s'inquiéter te bo ki otala makambo ba lo ba ki pa nanga ya on a pe ba lo ba ki ka place ba leka ki donc bo ki otala nga kuna o ya besoin tala o atala kiti na te pa nanga bo mona ngote et si elle qui ba tout ça ba continuer mongo ça banalise mongo baza mongo libre ya osala o mona on a mta sa point de vue na e jusqu'à ce que quelqu'un aussi là ceux qui veut presque ba bala na kana mbali wana to ko kende parce que ngam na za MC à soirée ngam na ngana za la MC à soirée pardon ozomona donc c'est un peu ça to ko kende to zo pe image et aux appels somo mais mariage ezaki annulé bilo balamba ki bakabi ba donc nyonso wana ka passe mais conseil pe quand on peut ça na belle famille na famille a presque baluka terrain d'attente ezali ko question na ngapi na ngina poser baluka terrain d'attente famille a presque babenga Martin
babenga Martin bafandisi basololi Martin menaza ya bango ouvert basolola expliquer basopela bango mpena motema ale famille ya Priska na Martin bakumbama inde tina famille ya Martin bayokana soki mpe esimbi nango te Priska ane mwasi kitoko Martin mpe bakotelemela o luka mpe ka mwasi mosusu otiki mpe ka Priska ngo mpo na moto avivre ne mpe en paix babi loboko ezomemona kufa basala nini kata soki bakie mpe na baluka baarrange la miable eke famille no baka catégorique baboyi zonga no poto so mpe boboyana na belita yango oluki ata mwasi mosusu na poto nde bokutana na belita obali wana shwa te ya ba bolingo mosusu bolingani makasi na mwasi ma famille boyi ka boyi boka bana bolela olingaki makasi mobina na shwa te pour famille Priska faut pas zapper mayele déjà so babali mwana bino bakokoma 1 + 1 = 1 de balobaka bakokoma mpe na mwa ndambo pouvoir mpe likolo via mwana bino totala makambo oui on est bantu bamso te kokena makambo sur na spiritualité te non toi na mokili o sata existaka na nzamba existaka siko tokena spiritualité te ndeni tokena spiritualité ndeni aussi longtemps sata existe. Donc lorsque Satan existe, il faut qu'il y ait la spiritualité. Donc bah on va Satan. Puisque on a un flair d'âge, n'intimité qu'à Roxy, a plus de 30 ans. Soit on a peut-être 30 ans. Après moi moulouba sope mouki au mona à rose en peut-être 28. Peut-être mi balle peu andolinga presque à bana ko rejeter bango pour na Martin ba ota la paix. Boya bozong ça no pe dossier. Peut-être on peut baza bango ba on marié te ko baza mon ba célibataire et tout mais peut-être ya bana ko ndima bango te. Bozong ça peut ba dossier pe ba mona ki a Bali. Belle famille na pe itika na soni ba mon ki famille musu pe Bali pe libala kafu. Et que songi toye pe to bini mobali pe ya ye moko to mona ba répercussion te que bala azanani ezapete Martin pe chou ezate o lia ki wana déjà ekoki merci cordon ozomona oluki ka mutu mususu pour olia pe ti wapi olie déjà o lie ekoki merci vraiment cordon o lia ebele mais robala ngote famille boy ce qu'on a à perdre. Presque Kanganano, Atalela. Papa. Merci Cordon, Naza sur message et côté message et l'équipe vraiment. To Kangamana te, to comme na biso ko chité na suka. Tobi koza Cordon ya Exemple TV. Aujourd'hui Exemple TV, boké na fin de l'année déjà, je ne sais pas. Ba abonné nyos ba otala oyo bengaka bango famille o biso nyos toloba ke bazali bota na biso. Ce que zala moi message moko boye oko transmettre bango o ebisa bango to obombeli bango nini na année ya sika o ezoya pe par rapport na lingana yeba moi mukie par rapport Exemple TV na 2020 oyo positivité za kiwa négativité za kiwa puis moi ko impengle ka moi mukie pour ba comprendre. Merci beaucoup Orly, belle question. En fait positivité de Jézalaki parce que tous à 32 000 abonnés, tu comme 32 000. Ceci dans les a besoin to si ça année na 50 000 abonnés. Mais de Babaralon propos Dieu dispose, mais vu que année spécialité, invité par quel miracle Nzamba osala pour que abonnés on ba matébélé. Mais vu qu'on est quelqu'un de positif, tous aura toujours la positivité. Négativité c'est avec la pandémie, au monde la pandémie surtout dans la production. Il y a des films et à un moment la production, il y a un moment où il y a la pandémie, film est à la maté, la personne bon rebelle. Donc tout ça là est stressant à penza. Et puis il y a ce qu'en 2021, ils appellent la gravité zara que Torozong la production il y a théâtre. Il y a des films, tout botara sila bisalo belle vie TV. Naomi Barcelone, Karine Amado, Fanny Massoudi TV. La chaîne Nyonso est diffusée à théâtre, Top Vision Nyonso. Bon mon anga déjà na chaîne belé, aba kota ba théâtre la on a talaka na commentaka. Ba abonné à kuna, exemple TV zo ba noko ba film. Boye d'Arabie so pe botala ngo ebele kande botalaka
na chaîne wana nyonso on akendaka parce qu'on doit on dit souvent aidons-nous vivants, aimons-nous vivants, soutenons-nous vivants. Donc bo laikaka, bo commentaka, bo ignora ba publicité te. Et na la conception mon pays a sika émission moko to bombi yango to bana on 2021 si Dieu le veut. Et puis le 30 décembre oyo j'ai une fondation les amis de Barési Bazabi Sunyon Storokita pour que to kabola moi lipa moi sucré na ba orphelin na bana bitiki wana c'est 30 décembre donc mutunyon so oyo parce que numéro affiché ça numéro orli so bobengi a opesa bino pe numéro nanga mutunyon so osimbami vous avez besoin au côté de la bénédiction ou hésiter benga biso avec un petit rien pandémie parce que dans un moment la pandémie bato fait na basuka nden ozomona donc ça fait trop mal au nyonso nzamba osema motema nae a contribuer un petit rien pour compléter là au biso déjà tous en amour. Donc inde donc to déposer les bango pour que bazanga ya oliate bazanga ya olata te. Merci beaucoup déjà na bato ba soutenir biso maman Regina Tina Bilamba nzamba pambola yo pona bana maman Nelly déjà tous années na ki donc okutana to ça programme ba ça vraiment ebelé bato ba soutenir biso ba Yannick Chamba ba Jonathan Ngana ba Shekina Vumbi qui te repé dollar qui te repé taille Raissa Martin c'est l'argent t'appelle madame Clavier de Dallas, Marco le designer Ngale, Yahweh Mabanza, Elamane Lamba, Yagabi Wabelo, Yaya Bonga Tongo, Yagabi Wabelo. Donc, bah, ça vraiment est belé. Aux hommes, donc, Balobi, c'est lui qui donne aux pauvres prêt à Dieu. Donc, mieux vaut que ça nous amène parce que Kola la Kola Muka. Bato pe bomona papa, maman, beaucoup misanzambe. Bozozo ya kolia, kum misanzambe parce que belé bazanga ango. Alors que nous batali ko batali nase ozomona matanzi kana ndako no mono boka bloko olia boka na problème bato musuba oluka yango donc ce ko simbami oza touché au bengi biso vous allez bienvenue donc si je pourrais dire ça et puis ba meilleur venir ba abonner na biso fidèle ba abonner na biso fidèle libota na ngai famille na nga ba meilleur venir bino na linga bino makasi. Monsieur le journaliste, producteur mature, nous avons boulot pour continuer toujours. Et monsieur la vérité, plus. Merci vraiment, merci Cordon. Naza sur vraiment, tout comme Nabiso, Nasuka, Namon déjà Tangi Bat. Moi, dédicace, c'est ça? Dédicace. Sur la robe avec Samalik Arafat, Jerry Zinga, Exaucé Mouyemba, Sephora Ndombe, Nisha Mandiangu. Francine Ekofo Francine, Alain Kambajiwa Nimema, Masalanga Herman Kasongo, Marcus de Killer, Blacky BM, Kimeya Motema ya Anel Ballon d'Or. Merci aussi na famille Nanga et joyeux anniversaire à papa Abiso, papa Abotama le 27 décembre. Oyo. Joyeux anniversaire à Aye. La famille nanga famille base la famille par exemple TV meilleur vena ordi Adji décarré donc meilleur vena batunyo so balingara biso et mutunyo so nga to ça comme ça la kitoko to zakana pe pona ba reportage ya ba maramunyo so fête et anniversaire mariage civil coutumier nyonso aux maison bazo ba diffuser le pas de problème on contacter biso matanga tout on est là pour nous faire toujours du bon travail et merci na yo Orly ba messana o mingi ya ba abonné libota bo messana mingi na Orly bota ka émission mingi bo like ka bo cha ba commentaire bo encourager ka na ba fait pe moi code et vous savez peu bien talaka même ngamo pe moi code et vous savez bien tout ça matamo mpenda soso. Merci vraiment. Mon chambo. C'est le bien. Merci vraiment, merci Cordon, merci Adji, merci ma machine. Donc merci à tout le monde qui nous ont regardé. Na sepeli makasi na ndenge bozala ki na bingai bolandi vraiment. Ya ika juste to épinglé. Moi message ekota nde yango wana. Et voilà, to comme na biso vraiment na suka. Quant à moi Orly Kanza Mister Lovalova autrement dit tonton Kane donc bomonika Kane ezanga raté. Donc mo boutou sur place. Na pesi bongo merci na
Adji na sima ya machine na moni lisusu Gimoke donc Gimoke Mikando donc merci na yo. Merci à Mama Kofi Satou merci pour na ba conseil ça là qui bien et merci à Eric Chimbulu Bek babi mon à Paris à solo Eric Chimbulu donc Chimbulu Bek Glachou Kate donc nakati à Canada merci à Nicolas Chiki ma maman chérie donc vraiment merci Nayo, merci à Fallon, Mama Gucci donc Mama Gucci, merci Nayo na Turquie donc voilà même tout Mama Gucci merci Nayo, merci à JC Mangala na kata Suisse, merci à Maître Lourd Wetu Mandembo donc Maître Lourd Mandembo na kati ya Paris wana merci Nayo, merci à Maman Noëlla Bibonda, ya Papa Lucien Eyal na Canada, merci à Zoé Kumba na Bondi, merci à Dixon le Maréchal, merci Nayo, merci à Sarah Tutumbi, Sabouanvouni, Nakati ya États-Unis, merci Nayo, merci à Christian Bokechu, donc Binonion so Jimmy, c'est que les merci Nayo, donc merci na Batunion so o Bolanda Kingai vraiment, na osenga bino bo continuer kozala wana, bo s'abonner plus et ça la biso bien vraiment. M'émerveille na batunion so donc au botali biso bolandi biso vraiment quant à moi je dis Adji merci vraiment merci retrouvez-nous à la prochaine check Beauté oisa Brand Cosmetic UK oisa produit en doto elonga kabatash so pilingi kozana tema ko ya bien ya propre oisa produit na ya kosala oyo eza pola maboko pour la batash ya makolope ba genou et ba coude oisa oil el kendaka na produit en tout. Donc, ce que vous a intéressé, vous continuez ce message dans WhatsApp. Voilà, bonjour, bonsoir. Batunion sur place Bogota la Bisso, Mbote Nabino. Partout dans le monde, non seulement la communauté congolaise, mais les Ivoiriens, le Gabonais, le Français, partout où vous suivez exemple de télévision, Barizi Baza, monsieur le journaliste Nabino Yeyo. Alors, je suis venu vers vous pour vous annoncer que désormais, Barizi Baza, exemple de télévision, tout ça, les fondations Barizi Baza. Fondation Barizi Baza, Eza wana pona ko aider, pona ko sunga. Bato nyonso bazana ba problème bao nyonso bazana ba problème ezala ba problème oyo ko toucher peut-être social bazanga ya kolia bazanga ya komela nzamba tout nsi motema nanga ya mukie oyo to kubanda kozo to banda ko kabola yango na ba orphelin na ba na bitike na ba parents oyo ba comme déjà na ba âge avancé o beta batika bango na ba veuve en fait ba vieillard ba veuf et tout to bando kabola na bango yo muto kozala toucher o bando ta la biso. Vous avez besoin de contribuer à pas à 100 francs parce que la Bible nous dit c'est lui qui donne aux pauvres prêtre à Dieu. Alors sur un yo dev sanzambe bon mais on a oyo zora to moi muki oyo zoro kabula ngona bango alors tout bando que rememela ya bango parce que ah exemple la télévision les appellent exemple donc toza wana pour na ONG na biso auto lancer yango accompagné avec Yannick Chamba qui est mon sponsor, qui est mon boss, qui est touché dans les camarades à Barizi. Pourquoi pas 100 francs on a payé dans Zorato, Kabola, on a banabiti qui est orphelin, Tobando Kita, Tobando ça la descente. Alors numéro la biso est affiché, on a Yom Tozo Talabiso, aux années Lamba, aux années carton, Tobando Tinda, père, chaussures, il y a ban, il y a âge, Nyon, au Sangi Sigara, Tobando Memela Bango, et pas la biso ça. En toute sincérité, tout ça, mais c'est une question de conviction, une question, il y a Motema donc, nous tous a touché, accompagné de Yannick Chambawa, que Barizi Bazana contribué à la vision pour que tout aider les orphelins. Donc, nous tous côté la biso, on a besoin ou aider les orphelins, pour hésiter à bien biso, adresse à Kitoko Yangoyo, exemple de télévision. Merci, Fondation Yabino Yangoana, merci beaucoup. Voilà. Yassika Eye, exemple de télévision et Boti Barizi Baza TV. Merci beaucoup à tous nos abonnés. Merci beaucoup à Fanatiko Bolingangaï. Barizi Baza TV. Donc BB TV. Et ça rien que pour la production de vos artistes comédiens. Kuna Bouandozo Kakaba film congolais. Monsieur le producteur Mathieu nga Barizi Baza ya bino mopandi sango ya solo na salé bino Barizi Baza TV. Mama, papa, yaya, leki partout dans le monde. Oh c'est pour un savoir-faire en angai. Oh lingara musala na sala rapona bino.
kende na YouTube beta Barési Baza TV place ba komi s'abonner en rouge au cliquer qu'atteint au moins la cloche moko ya notification ngonga moko ya mopandi ya s'abonner au cliquer wana au finir na toutes bon nous ba gag ba télé-réalité ya ba artiste ba vie réelle ya ba artiste ba télé surprise ya ba artiste boando zwa ba film congolais ya ba artiste donc ezaki zéro bêtise mais na préféré na changer comme Barési Baza TV ba te belé ba retourna zéro bêtise na longola kiango et comme Barési Baza TV mais zéro bêtise ezakuna donc on n'a pas de bêtise zéro bêtise na kata Barési Baza TV pas de bêtises na kata Barési Baza TV bon nous ba film éducatif au bon notamment papa maman les qui bana na salon to bona biso Barési Baza TV bo ça la RT Barési Baza TV bébé TV Barési Baza TV chaîne YouTube na bino bino actualité ba théâtre congolais ba film congolais au Bourgogne zongo en bonne et due forme car la katia Barési Baza TV abonnez-vous yo poyo ki sango partager sango yo poyo ki sango partager sango ba tutu ya kati exemple télévision boki mape mbangu na Barési Baza télévision ba amoureux tu ya théâtre ba tutu botala SB TV ba tutu botala Bellevue TV ba tutu botala Naomi Barcelone TV Fanny Massoudi TV ba chaîne tout est diffusé ba théâtre ba Leke TV ba tutu o ba diffusé ba théâtre alors boki mbangu boki s'abonner pe ni ya Barési Baza TV ya Sikaye Barési Baza TV l'excellence c'est nous. Le savoir, c'est nous. Le bon travail, c'est nous. La qualité, c'est nous. Barési Baza TV, vous ne serez jamais dessus. C'est parti. Abonnez-vous. Je vous aime. Je vous aime. Abonnez-vous sur Barési Baza TV. Bye bye. Ceux qui transfèrent de l'argent régulièrement vers la RDC, il y a une nouvelle agence faite par notre sœur congolaise qui voit déjà le jour pour envoyer de l'argent en direct directement vers Kinshasa et c'est 24 heures sur 24. Kananda kumbala moko soza na MP sa batindelo wana Airtel Money batindelo wana Tigo Cash batindelo ezala TP ekomi. Pour ça, il faut contacter l'agence SMS de la sœur Sévérine Munchua Sevastro. Et yaka Europe na Kinshasa. Agence de transfert ya sir à domicile batikelo pa na ndap. Ebimelo pa na téléphone. Maman Sévérine Munchua Sevastro asisi masolo wara. Yo benga numéro na PSO na Belgique partout en Europe au benga 0032 48 344 22 51 yo benga kaka maman na bino ka passe avant ni mbonga bibele na téléphone. Vous allez sur son Facebook et vous allez poser toutes les questions que vous voulez, vous aurez toutes les informations qu'il faut sur l'agence SMS. Allez, check. Yo benga kaka numéro wana. Merci na yo maman c'est Vastro. C'est véritable vrai chéri. Monsieur Wanyao, maman na bébé, ana tante, ya omela batu mbongo. Asa wana kutute, awana Kinshasa kaka, numéro eza moko, opesi kuna. Bengi 00240 3 code mboka, RDC 89 031 62 86 batine le mbo. Ezala tepe komi. Taranga kisinjo kaka na ndimi pour na sina swaki. Na sina swaki quoi. Merci beaucoup. Je vous aime tous. Confiance kaka. Benga numéro 1 agence Yassir. Merci. Thank you. Thank you. Coucou mes yaya, mes mamans, mes papas, baya mes bali, baya basi binonyo, soit ma gros vision à bino. Je vous invite de vous abonner massivement à la chaîne YouTube Queen Joy B Official. Donc na Queen Joy B Official, toko le belagnos et surtout mingi nos stars congolais quoi, nos artistes, nos actrices, nos acteurs, bah on y a il est temps de valoriser notre culture. Donc, malgré que mon français, donc je vous invite de vous abonner, vous ne serez pas d'ici.
Donc quand même, je pense que ça lit bien en français. Hein. Donc, s'abonner à Kaka. Donc, bisous na bino. Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a sans périque boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Babi vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Ya toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.